Breaking news, on dirait qu'il y a Massi Palaiso. Ah, tout ça, Massi, tout ça qui est en direction, il y a les hélices, après Torokende Orsay, dans les guichets. Alors, Basangwa Congo, Bobo Messeni, ils allaient à Koyinda, Nandenge ke na ah tout ça na Massi place à Kitoko vraiment vous avez demandé Batongi, ba direction nyonso. Place Mandela pe yangoyo na aussi. Na rond-point Massi a besoin de ndenge ali mais toujours la Sabino Massité mais toujours Sabino ba information ya mboka eza koyinda na Kinshasa lobby na aéroport international bakangi leki ya Matata Mponyo na aéroport à Kinshasa avec 25 millions de dollars. Scandale monene salami na Kinshasa leki ya Matata Mponyo avec 25 millions de dollars na ngonga o na Kinshasa bazo futa batute mbongo élection ezate batu bakendaka classe bourse ezate courant ezate électricité ezate mais batu cinquantenaire ezawana mais franco tozana na vola donc azo pesela na yute me franco sokolo ba makamususu ya cinquantenaire na centre ba fondé cinquantenaire to kanisa yeke ba konze ba bobima lisusu te pour bakende se faire soigner na Europe ou en Afrique du Sud. Alors tellement ba konze ba bobima lisusu nous on ne comprend plus. Cinquantenaire ça sert à quoi? Si le peuple congolais ne peut pas satisfaire ba se faire soigner na cinquantenaire, moi je ne vois pas l'utilité ya cinquantenaire. Vraiment. Voilà. Donc wana mère franco bomondi longina ye ndenge moko na mère nanga pour y aller maman na sima maman songo ernest. Donc tolobi était scandale à monene scandale salami na Kinshasa na aéroport wana Matata Mponyo leki na ye abimi na 25 millions de dollars. Alors na côté États-Unis donc periolo a lobby après Kanyama oyo bakangi ba gelé ba voir na ye biloko na ye et kozala Kabila Robert Wakengo Boshab Matata Mende pe ordre wana ekozala ordre ndenge bakokanga bango pe kokenda bango na CPI. Alors combattant toyebake le 19 décembre 2016 Kabila na système na tout bakozwa fimbu donc o ezali garaté sango ya Congo. Donc tolobaki ete Kabila na système na ye il faut bakende le 19 décembre 2016 na minuit sinon bakozwa fimbu chicote. Alors basangwa Congo na banda kuna bino bobanga te donc peliero asa lobi yango ke États-Unis bakotika Kabila te na système na ye. Pourquoi Kabila fait un chaos au Congo en sachant qu'il sera perdant na Mama Solonio surtout. Allô ma titi, naza en pleine breaking news après l'émission. Na évité soko ko benga dans 10 minutes. Benga dans 10 minutes ou bien so na 6 na benga. Merci. Alors tout le monde a payé 1000 azo sa musa na ye par contravention. Bazo contrôler donc ba zo sala musa na bango. Alors Tolobaki était proverbe 30-30 très sollicité. Londres, DG Sequoia, Paris Zaroquoia, Pelisusu, Makambozol dans internet et Sengeli Boyeba, bon la proverbe Azali Moutoualinga la vérité. Soga pour approcher yo, ateyo sang malam, abondelo yambayes oyokite, à exposer misala na yo ndenge Bible Zoloba, na Ephésiens 5, 11, 10 à 11 lobi bima na milé na bango, peut exposer misala na bango mabe. Alors, tu évites pourquoi Kabila a ligné KO tout en sachant qu'il sera perdant ce qui a lobby à Bundi Saba Congolais. Kati Kalanga, reconnu comme membre de la vraie société civile partout en RDC, Zoka Azalaka infiltré, V Moutouya PPRD ou Joseph Kabila Atindaye a infiltré société civile, agent du double à société civile. Pelisusu Azali vice-gouverneur à Gombe, Azwa poste il y a directrice il y a Kadeko par quota local membre PPRD. Donc sikoyo mokile yebi ke Kati Katanga Aza agent PPRD, la coordonnatrice de la société civile, va-t-elle encore continuer à rouler l'opposition dans la farine? Ezali opposition siko ayeba ndengene ya ko sala
pour na kotelemela batlokola ba kati oyo. Alors toza toujours na breaking news basango ya Congo na bandako na bino. Tozo yebisa Kabila, ne glissez pas car ceux qui glissent finissent toujours par tomber. Kabila na système ne mobimba bo glisser parce que bateau ba glissaka ba finissaka par kokoya. Justice ya Kabila etali et Kateli Katumbi amina ye 3 ans en prison. Bon, lokola ba Kateli Katumbi 3 ans en prison. Total à ceux qui ont en prison que mon colonie. Donc le 19 décembre à minuit, Kabila doit dégager, sinon à besoin Fimbo. Breaking news, Bassangwa Congo, les Alibongo, Proverbe 30-30, Nanzela, il y a autoroute et tout Nanzela, il y a Orsay et puis les Ilis. Dans la autoroute A10, oui, qui est la Suisse, Lyon, partout donc dans le sud de la France, vous avez Bourges, Orsay, tout. Donc, tous les Bongo, pour mon pépé, pour ça les Lanzambe, Awa, Aouti Paleto, na Oke la Coco. Baby Coco, Oyo, Avandi, Awa, Moka Moulaï, mais Alobaka, Congo, Peso qui est malade. Donc, Bassangwa Congo, na Bamboka Nabino, les Ali Bongo, Masolo, il y a Proverbe 30-30 na Bana diaspora. Donc, Tolobaki était Bana Congo, totalement. Biso ba combattant to organiser combat biso mogo to tiambongo poto ye ba organiser soulèvement populaire na Kinshasa parce que ceux qui to landi ba politicien à Kinshasa et loko mogo osala maté bo mingi na kati na bango baza ba agent double bazolia na mesa ba Rwandais bazolia na mesa ya bana Congo. Or soko zolia na mesa ba Rwandais ozana fourchette à moulaïté okoleka na poison. Breaking news, on dirait qu'il y a Nzela ya aussi avec Proverbe 30-30. Breaking news. Les Arohinda, ne mouanansemi, batebele balongwe na groupe politique nae, na mouvement politique, balobi aza na manque à vision politique, mais aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Ne mouanansemi, aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Yango na bato ebele balongwe na musala oyo azosala balongwe na ba parti politique na epo balobi mu Congo a se comportaka bongo te. Breaking news basangwa Congo ezali bongo Proverbe 30-30. Bande ko balandi breaking news to lokola toyebi vérité ya tata oyo lioko le soi-disant apôtre toyebi siko ke aza mutu alokuta pe aza mutu ya ekobo pe azotambola na kofinga pe kosamwisa bandimi etikali sikoyo totonga ye te toyokele mawa to intercéder mpo na ye nzambe akutana na ye alongole milimo ya kimbikudi milimo ya kindoki milimo ya kofinga ya koescroquer ya lokuta ya songi akutana na nzambe atémoigner ya solo parce que banzembo oyo azoyemba azosalela yango te seke aza envoûté. Donc na kosepela mingi tosi toyebi bisala na ye toyebi bisaleli ya mabe bato a Paris nyonso bayebi yango bato bavanda na ye bayebi bato a Kinshasa bayebi ke asimbaka kisi l'air azaka musicien ayela biso kisi wana to intercéder bona ye ayamba Yesu asalela banzembo oyo mokolo Yesu akokufa okokende wapi libala yo vanda bapesa mbongo te okokende wapi entre temps ye moko azosalela bisala ya nzembo wana te. Donc dossier on a to clore yango to intercéder pour aza pendeko na biso nga azwaki te ebele ya kosolola na ye me ye moko alingaki ekoma ndenge wana me tanke mutu na nzambe nakoki kotika ebongo te nazosenga na bana na nzambe to intercéder mpo na ye mpo bible elobi tobondela soki mutu akangami na milimo mabe peut-être nzambe akoki kotouche azonga na kote na biso. Ce n'est pas encore trop tard. Breaking news. Tala baninga ba 5 chantiers na bango nde ezosalama bazokata nzela bazobongisa oya biso 5 chantiers slogan balobela yango sute modernité pe ekoma nango ka ba slogan mbongo ya Congo nyonso ezokende tonga Rwanda, Burundi, Uganda biso mo ba congolais même courant même nzela ya pamba ya kitoko toza nango te. Tala baninga bazo travailler na butu na moi pona kobongisa nzela pe mboka na bango za malamu. Vraiment ba konzila biso bayaka na poto ba kopiaka makambo oyo basalela mosala biso office de route et comment nango office de trou pe office de femmes baza champion
ya Kindumba ke champion ya kosala musala ya kobongisa mboka. Breaking news. Ba gouverneur, chaque gouverneur a zobongisa commune na ye. Ba mona ata mairie news il faut se battre pour la prochaine élection ba élire maire. Bon ya biso ba bourgmestre sala. Ya biso musala osoma bandako. Soko komi bourgmestre osomi bandako bali basi ebele musala ki bourgmestre ngwana. Même bateau ba votaki yo oza suna souci na bango te. Ezama breaking news to komi vraiment na les élites escato aussi ça breaking news na biso to zali na sango ya suka ya kosukisa breaking news alelo ezo biso Bible ezali très clair batu ya mabe to koyeba bango kaka na misala na bango. Bible eza très clair que mutu na mabe mutu na masumu to koyeba ye na misala na ye. Alors Petit Rossi Nzembo o Wankovia asaleli Papa Wembe Kumani et l'axi vrai face ya 4 koraman kazali commerçant oyo aza motema mawate oyo asaleli Nzembo wana kaka po akotisa mbongo na mabanga aza na mawate. Alors bato belé bazo critiquer que Nzembo wana ezali samawa, mais c'est clair mututu azanga mawa akoki ko forcer face na ya koma mawate. Donc face ya mutu azanga mawa akotikala mutu azanga mawa parce que Wankovia azali kaka mawa azanga kaka mawate azanga boule azanga création vie na ye mobimba azali kaka ko donker ko critiquer ko yekola ko somba ba DVD ya baninga batala ndenge nini balati. Donc banda kutu atika makambo babubu azali ko donker ndenge ni King Kester ndenge ni bokulu azali ko lata. Mais awa bango bakei ekomeli mawa yango moni sans idéologie aki kozwa blouson oyo bokulu akufaki nango yepe asombi asala nango clip. Et pourtant Papa Wemba lera yembelaki Kester Nzembo atikala kozwa jamais pièce à Kester alata akreaki na ndenge na ye. Eza malamu mutu na mutu azala na idéologie na ye akréer ba makambo na ye ke kozala malanda ngombe kolandaka batu ezo sopa ezo sala bien te. Alors na breaking news à lelo tolobaki teza ko yinda na niveau ya aéroport ya Njili esika wapi ndeko ya matata mponyo leki na ye bakangi na 25 millions entre temps 25 millions de dollars entre temps na Congo bana bazotanga bien te ba fonctionnaire ba travailleur ba futa ba mbongo te, mais un individu azopesa leki na ye 25 millions mikolo uta koleka Muzitu l'ancien premier ministre moi sine bakanga na 100 millions de dollars na sac awa na Gare du Nord. Do biloko yo impunité na Congo fo esila po esila biso mo ba congolais biso mo ba combattant to telema to s'organiser soulèvement populaire to financer yango to pousser opposition à lokuta ya nzala babi malibanda babengana Kabila na système na ye bien que ba américain bazo promettre biso ke ba kosala quelque chose mais to compter sur ba américain te parce que ba américain bakoki kozala pe contre biso. Donc breaking news alelo eza basango ya Congo na mboka na bino na bandako na bino avec proverbe 30 na les hélices. Breaking news vision politique mais aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Ne mon ensemi aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Yango na bato ebele balongwe na musala oyo azosala balongwe na ba parti politique na epo balobi mu Congo a se comportaka bongo te. Breaking news basangwa Congo ezali bongo proverbe 30 bande ko balandi breaking news to lokola to yebi vérité ya tata oyo lioko le soi-disant apôtre to yebi siko ke aza mutu alokuta pe aza mutu ya ekobo pe azotambola na kofinga pe kosambwisa bandimi etikali sikoyo totonga ye te toyokele mawa to intercéder mpo na ye nzambe akutana na ye alongole milimo ya kimbikudi milimo ya kindoki milimo ya kofinga ya koescroquer ya lokuta ya songi akutana na nzambe atémoigner ya solo parce que banzembo oyo azoyemba azosalela yango te seke aza envoûté. Donc na kosepela mingi tosi toyebi bisala na ye toyebi bisaleli ya mabe bato a Paris nyonso bayebi yango bato bavanda na ye bayebi bato a Kinshasa bayebi ke asimbaka kisi lere azaka musicien ayela biso kisi wana
to intercéder bonaye ayamba Yesu asalela banzembo oyo mokolo Yesu akokufa okokende wapi libala yo vanda bapesa mbongo te okokende wapi entre temps ye moko azosalela misala ya nzembo wana te. Donc dossier na to clore yango to intercéder pour azape ndeko na biso nga nazoki te bele akosolola na ye mais ye moko alingaki ekoma ndenge wana mais tant que mutu na nzambe nakoki kotike bongo te nazosenga na bana na nzambe to intercéder pour na ye po Bible lobi to bondela soki mutu akangami na milimo mabe peut-être nzambe akoki kotoucher azonga na côté na biso. Ce n'est pas encore trop tard. Breaking news. Tala baninga ba 5 chantiers na bango nde ezo salama bazo kata nzela bazo bongisa oya biso 5 chantiers slogan balobela yango sute modernité pe ekoma nango ka ba slogan mbongo ya Congo nyonso ezoto notonga Rwanda, Burundi, Uganda biso mo ba congolais même courant même nzela ya pamba ya kitoko toza nango te. Tala ba fimbu donc oyo ezali gare te sango ya Congo. Donc tolobaki ete Kabila na système na ye il faut bakende le 19 décembre 2016 na minuit sinon bakozwa fimbu chicote. Alors basango ya Congo na bandako na bino bobanga te don peliero ase alobi yango ke États-Unis bakotika Kabila te na système na ye. Pourquoi Kabila fait un chaos au Congo en sachant qu'il sera perdant na Mamasolo surtout. Allô ma titi, naza en pleine breaking news après une émission. Na évité soko ko benga dans 10 minutes. Benga dans 10 minutes ou bien so na sisi na benga. Merci. Alors tout le monde a payé 1000 azo sa musa na ye par contravention bazo contrôler donc ba zo sala musa na bango. Alors Toloba qui était proverbe 30-30 très sollicité Londres DG Sequoia Paris Aroquoia Peli Susu makambozo le internet et sengeli boye ba bondi me la proverbe azali mutu alinga la vérité soka pour approcher yo ateyo sang malam abondelo yamba Yesu oyoki te akoexposer misala na yo ndenge Bible zoloba na Ephésiens 5 11 10 à 11 lobi bima na milieu na bango peut exposer misala na bango mabe. Alors tu éviter pourquoi Kabila a ligné KO tout en sachant que il sera perdant ce qui a lobby à Bundi Saba Congolais. Kati Kalanga, reconnu comme membre de la vraie société civile partout en RDC, Zoka Azalaka infiltré, V Moutouya PPRD ou Joseph Kabila Atindaye a infiltré société civile, agent du double à société civile. Peli Susu Azali vice-gouverneur à Gombe, Azwa poste il y a directrice il y a Kadeko par quota local membre PPRD. Donc sikoyo mokile yebi ke Kati Katanga aza agent PPRD la ninga bazo travailler na butu na moi pour na kobongisa nzela pe mboka na bango za malamu. Vraiment ba konzila biso ba yaka na poto ba kopiaka makambo oyo ba salela musala biso office de route. Et comment nango office de troupes et office de femmes baza champion il y a Kindumba qui est champion ya kosala musala ya kobongisa mboka. Breaking news. Ba gouverneur chaque gouverneur a zobongisa commune na ba mona bata mairie news il faut se battre pour la prochaine élection ba élire maire. Bon ya biso ba bourgmestre sala ya biso musa oso bandako soko komi bourgmestre oso mi bandako bali base belé musala yi bourgmestre ngwana. Même bateau ba vota ki yo oza suna souci na bango te. Breaking news to komi vraiment na les élites esikato aussi ça breaking news na biso to zali na sango ya suka ya kosukisa breaking news alelo ezo biso Bible ezali très clair. Batu ya mabe tokoyeba bango kaka na misala na bango. Bible est très clair que mutu na mabe, mutu na masumu tokoyeba ye na misala na ye. Alors
Petit Rossi Nzembo o Wankovia asaleli Papa Wembe Kumani il a vrai face ya 4 koraman kazali commerçant oyo aza motema mawate oyo asaleli Nzembo wana kaka po akotisa mbongo na mabanga aza na mawate. Alors bato belé bazo critiquer que Nzembo wana ezali sans mawa, mais c'est clair mututu azanga mawa akoki ko forcer face na ya koma mawate. Donc face ya mutu azanga mawa akotikala mutu azanga mawa parce que Wankovia azali kaka mawa azanga kaka mawate azanga boule azanga création vie na ye mobimba azali kaka ko donke ko critiquer ko yekola ko somba ba DVD ya baninga batala ndenge nini balati. Donc banda kutu atika makambo babubu azali ko donke ndenge ni King Kester ndenge ni bokulu azali ko lata. Mais awa bango bakei ekomeli mawa yango moni sans idée. Coordonnatrice de la société civile va-t-elle encore continuer à rouler l'opposition dans la farine? Ezali opposition siko ayeba ndenge ni yakoki kosala po na kotelemela bato lokola bakati oyo. Alors toza toujours na breaking news basango ya Congo na bandako na bino. Tozo ebisa Kabila, ne glissez pas car ceux qui glissent finissent toujours par tomber. Kabila na système ne mobimba bo glissete parce que bateau ba glissaka ba finissaka par kokoya. Justice ya Kabila etali et Kateli Katumbi amina ye 3 ans en prison. Bon, lokola ba Kateli Katumbi 3 ans en prison. Total à ceux qui ont en prison pe mu colonie. Donc le 19 décembre na minuit Kabila doit dégager sinon a besoin fimbo. Breaking news Basamwa Congo les ali bongo proverbe 30-30 nanzela il y a autoroute tout kende nzela il y a Orsay et puis tokende les Ilis. Tozana autoroute A10 qui est dans Suisse Lyon partout donc dans le sud de la France, vous avez Bourges, Orsay, tout. Donc, tous allez bongo, vous avez mon pépé, vous allez l'ensemble, awa, aouti par les zones, on a la coco. Vous avez coco, oyo, avant de awa, moka moulaï, mais alobaka qui Congo, peso qui est malade. Donc, basangwa Congo, na bamboka na bino, les allez bongo, masolo, il y a proverbe 30-30 na bana diaspora. Donc, tolobaki ete bana Congo, totalement. Biso ba combattant to organiser combat biso mogo to tiambongo poto ye ba organiser soulèvement populaire na Kinshasa parce que soki to landi ba politicien à Kinshasa et loko mogo osala mate po mingi na kati na bango baza ba agent double bazolia na mesa ba Rwandais bazolia na mesa ya bana Congo. Or soko zolia na mesa ba Rwandais ozana fourchette mulaite okoleka na poison. Breaking news, on dirait qu'il y a Nzela aussi avec Proverbe 30-30. Breaking news. Les Arohinda, ne mouanansemi, batebele balongwe na groupe politique nae, na mouvement politique, balobiaza na manque à vision. Breaking news, on dirait qu'il y a Massi Palaiso. Awa tozana Massi, tozo qui ta direction il y a les Ilis, après Torokende Orsay, na les guichets. Alors basangwa Congo bobo meseni ezali ya koyinda na ndenge ke na tozana Massi place ya kitoko vraiment bozomona nde batongi ba direction nyonso place Mandela pe yango yo Massi na rond-point Massi ya bozomona ndenge ali mais tozolakisa bino Massi te mais tozopesa bino ba information ya mboka eza koyinda na Kinshasa lobby na aéroport international bakangi leki ya Matata Mponyo na aéroport à Kinshasa avec 25 millions de dollars. Scandale monene salami na Kinshasa leki ya Matata Mponyo avec 25 millions de dollars na ngonga o na Kinshasa bazo futa batute mbongo élection ezate batu bakendaka classe bourse ezate courant ezate électricité ezate mais batu cinquantenaire ezawana mais franco tozana ye na vola donc azopesela
na ite me Franco sokolo ba makamususu ya cinquantenaire ba fongoli cinquantenaire to kanisa yike ba konze ba bobima lisusu te pour bakende se faire soigner na Europe ou en Afrique du Sud. Alors tellement ba konze ba zobima lisusu, nous on ne comprend plus. Cinquantenaire ça sert à quoi? Si le peuple congolais ne peut pas satisfaire, va se faire soigner na cinquantenaire, moi je ne vois pas l'utilité à cinquantenaire. Vraiment. Voilà. Donc wana mère Franco bomondi elongi na ye ndenge moko na mère nanga pour ya landi mama na sima mama songo ernest. Donc tolobi ete scandale à monene, scandale salami na Kinshasa na aéroport wana matata mponyo leki na ye abimi na 25 millions de dollars. Alors na côté États-Unis donc periolo alobi après Kanyama oyo bakangi ba gelé ba voir na ye biloko na ye ekozala Kabila Robert Wakengo Boshab Matata Mende pe ordre wana ekozala ordre ndenge bakokanga bango pe kokenda bango na CPI. Alors combattant toyebake le 19 décembre 2016 Kabila na système na ye tout bakozwa